yamani ba passer ba botoli kolo mukilo autorité OK l'église be passer ba ben la nzambe ya boko bina comme ça supérieur baninga ba msuba bina la nzambe kama boko kabo pasteur awo mona soka bine belé soni mais na bana bino polele obunga batei wana te balingi influence mutu côté ya mathieu teinture na mutu akati basi qu'on dirait musicien obunga te passer à loge na bana polele et les autres bandimina zo ko moi c'est malonga poko bimane na butu responsabilité à gérer na mbongo ça deux cas différents tous les cas ça comme quand on bâtiment moko te me bureau moko foye bayo nyama ata bomi muninga na nyama za na mandat d'amenité akota kasho te osomona soso bomi soso babengi basoda ba ko kanga soso ke prison to so comprendre nano mona teke mobile moko temsi jipa bengi oboyi mtamako la bengi okembang so kendeli nini ozana posa mbongo moboyi ya jeep on zana fantasy déjà kuti mutuka foye babate ya makambo conseil gratuit soko moni vie bagarre leki oyebi cosité fandanye ba politicien kuta mukila ko bala basi 30 pour salaire zotungisa ye mais muso ko sala ngote po atali kande ba pesinga patuna gérer so na koti na betiso batu bayoki ba robo yanga te me falaire na nga ki ministre aussi et aussi là tamia sika to bangi mezanga frère beaucoup fa noki OK yokanga difficulté nyo c'est à Satan atin nzamba kotika na za mobola makabelinga kima mo leki mutache bijo na banki talaka moi si atanga ta utamboka so pese 5000 abike non papa sans difficulté akonde ko futa ta 500 ticket de pour kata mbongo ekolo malembe tu libongo moteur a vinza mapesa makolo tala moi si a solo moi ça ko lati 4 bags ate ko itika na réserve kwa chambre autorité basa français makambo ebele na ebibino bo Pierre bana komba batumba ba Jean ba Robert te kaka ba Romaric Rodriguez Iber ba komo kana me koko ko pesa ya moni bana ngo baso kumela te bo Pierre bana ba kombo pété léger yo so mona Polo akufi avant o so mona Jean Robert akufi avant o ka Thomas akufa oza taka ba Jean po akufa fako mukolo banga match na suka ko banga bie bandela premier mitate e bache bango bijou rango peso bache bia longoli fareza po apopoli akati match ko suka bongo on a deuxième mi-temps ba poli 4-1 tanga longoki fares na jaune sonité ke bana fi bando si sa classe of kanga maboko ba bengo métier musu na ko sala te na elango te bato ba bongi na via métier batangela yango ne basaleli sakana yo prophétie nzamba la singa libala Canada eza ya yo njoko pesa ke badima se pesa ke kuno bakisa ya mingi okokende pe boye pa esimbe ke Canada ko makuna beno mobali rando koma libala nzamba tinde bimisi bitumba olobani ya jena ki mabe bate ya lelo. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons pris de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur de son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas mouchard, non, c'est le mot. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yeba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.
Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote na biso nyonso balandi ya Chebiso Télévision et sango makasi eza ya ko servir bino. Merci beaucoup na tata Nzambe pour na souffle de vie azo pesa biso. Merci beaucoup na bonne na biso nyonso pour na confiance oyo pour sala biso. Merci pe na onance na nous ba s'abonner te ba s'abonner massivement. Merci beaucoup na président Chic Moukadi. Merci beaucoup na maman Lydie Moukadi. Merci beaucoup à tous les enfants de la famille Moukadi. Merci de tout cœur à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Là, je vois Dinish Monsola, je vois Elias, je vois Chris, je vois le cordon Brad Bumba, je vois aussi derrière la caméra Benny Mustafar. Merci beaucoup Nanade Shimana. Elle c'est ma soeur. Merci beaucoup aussi na obalinga kabiso na obalinga kabiso te. Merci aussi na bonne episode pour na remarque na bino pour na observation mionyo so bozo sala bo continuer toza wana pour na koyo kabino. Merci pe na obalinga kabiso te pour un jour nous avons convaincre kabino bolinga biso. Merci aussi na invité na biso de Marc Oaza déjà na plateau na biso comme on a pasteur John Obama qualité à péter lelo toko solo la te mais lelo ya e côté à biso. En tout cas, pour Nzambe asunga biso to matato comme bisika Nzambe zo la biso na ba conseil na ye, ma parole de connaissance na ye. En tout cas, chers abonnés, je vous aime. Pas trop de commentaires, non comment. Là, je m'en vais déjà saluer l'invité sur mon plateau. Bonjour pasteur. Et bonjour ma sœur. Pasteur Ndengeni. Très bien ma grâce. Très bien. Toujours en forme. Toujours en forme. Pasteur Lelo tozali nayo awa tolingi o te abiso toyoko kamate apo peuple de Dieu dans saison oyo alinga yo kapo azwa ligne de conduite pour na année 2022 te olobi bien. Est-ce que oyebi ke ba fourmi nde bazaka wana ba besa na pe ba conseil. Oyebi. Est-ce que oyebi ke Lion mususu aboti mwana wana te so amoni bébé ya lion ora yo kele mawaki mwana oya kola pasunga pe zamba fa boma ye. OK. Oyebi? OK. Mwana oli aboti te abokola kae te akoma lokwa mwana mba ya mbanda. Koma banyama bazala na idée kozana jalousie ko boma mwana muninga par rapport à mwana ye. OK. Tala banyama lokwa ba lion bazaka pe na bana batata mwasi mama leki oncle na tante. Na so personne ma histoire sérieux. OK. Ndena lobawa soko zunya malko la lion o abengami nyama azana maila ndengwana ce qui fait bambolo ko ba fourmi banzoi bango tu bakana ba calcul moko maele o ya ko pesa bango raison que toza ba nyama to se plana ndenge tozali soki moko akufi ba regretaka ta balela ka te biso to yebite souci wana ba yebaka ke o nanga to bota ma toza famille mo meto ba nyama to tanga te maele ne uti wa pour comprendre soki calcul wana pa ba nyama e simba pe fanda tala na pese na oketa un exemple à CC. OK. Matia mutu saka te bati abino alléluia yamba Yesu te. Et loko emesani mingi ba isaka na munoko to na koyoka. Ouais. Est-ce que oyebi ke bato ebele ba lembi lo sambo ça ba prier pour ba yoki ngo mingi mais ba mo loka bato bazo samba pe bazo changer te. Ça c'est vrai. Na te so comprendre. Ouais, je comprends. Siko ni na koko expliquer bato pour ba comprendre bien. Toke malem. OK. Nyama ndenga azawana atonda te azaka na souci te ke bachanga pourquoi na yaki to pourquoi na zali nyama za souci ka lokana liete souci afana la foi e inda ube bali anga tonga na sanini na lia na peut ça comprendre toke malem nyama abengama na kozala na esengwa bokonza lola te suka neka ndenga zotala mais sengwa za kana mukilitanga zo fife na tawana alulo ngo makasi ko leka mukolo koku akokufa yo mutu ba pesi prophétie ozaka na nzambo za musika yo kanga na ote ya bato. Comment difficulté à vivre comme comment Nzambe faux mais na ba danger yo sala abomba yo sakutoye oyeba. Habiter ce que sokota bien. Sokota bien papa. Confiance wana obolongola kana tamukia to beteli mutute e ba isaka kolo mukila fungolo ba piste belé. Pour un yo nanga to so défendre Nzambe to sana ba nyongo na e belé. Oh to iba sa to tubela so bomba ka biso. Yes. Peut-être ça se comprend. Mutuna tinga so na beti parcours ko tambwa nanga. Na rien donc na odefang mukili po Nzambe tina zo vivre na zo kwa illégal mutafurde na fête ya zongi na mbimbi ko tonda ko leka batu bazoke invitation banga yo habiter ça se comprendre chez moi. Comprendre papa.
comment mutaboti bana 6 ana mbonga malonga te me bana bakoli et pas batu bamona ke zoba mais moko bana bazomona ke tata solo yeyo soko telle place ala ka manka mais bazona ko na tongo très bien calcul compliqué mais base réelle habité sozo on comprend maintenant bawana calcul compliqué mais base réelle calcul compliqué base réelle et l'équipe mathématique makamutu tata moka sara na compagnie bafuta ke $130 mwana kuta bote ya liboso mageto akabela randa kute akenda ba ko papa mabimaka na ba $500 mais engagement mwana na meka ko simba lokola ya tata ko kakate maleki tata na mbongo tata so kambonga muke mabomba bangona bana batata masi bakola sika moko calcule uti wapi biso soto za batu foyeba ebite so comprendre technologie avancée responsabilité à gérer les mbongo ça deux cas différents. Tous les cas ça comme quand on tiroir moko te me biro moko foye bayo. Éviter on comprend ma comme na lo bano wana. Quand na ça na tiroir nini. Tala na sekina. Est-ce que ils ont contane na kende wana? Oui, ça simple et facile à comprendre. Na so personne conseil sérieux. Comment banyama on yokanga bien. Banyama lokwa bambwa soki basami balé basoloka bazoseka soki batie damazi bakoso ne bandi kanda nini yela bango certain modèle nini po basala nini bakoma na bagarre ke yoko tonda tenga fona to na tonda eni akokela muninga kanda ezaka pa bete libela boma ou bien azana ma modération yokanga sikoyo nyama atabomi muninga na nyama zana mandat d'amener akokota kasho te osomona soso bomi soso babengi basoda ba kokanga soso ke prison kutu soka bomi bosi avantage to misa ki mingi lokwa muninga bomi koleka na moto na kosi mais comment soka beti muninga monika beti mingi ari mokatika kasaba pekisai kanda na yo yaki makasi elembi ndenge ni na boma itati atika nana kota na motema pati atika mais biso batu toleka kanda metona basoda na bité so comprendre na peso ba piste que po ebake mutu ye moko a déborder là ye a kosela enfoutement na lo bano clair malamu nyonso po betelango maboko ezaka to sambusa osomba camion ofana ndako kitoko voyager et yaka na courage et la mukeli na oka ya tongo ndengo zalaka na famille côté musu bazumo na manka obonga te me modèle ka ya technique de guerre et bana kana joueur ko chabi ata beti mabe bani ba bimisa ba supporter baboyaka tika e tozomo na placement kota zale lo santika toucher ba le mingi te me position na ko chabimba mbangu et bien so comprendre et belé ba na vie so ko tali piaker abonga te tina te mais baso keleka zuwa bulo pasala ka manka me ba senti que muto ti lobi malame ko bimao musu pa ko sala ba fute mbonga malonga bo mona o tina te poto mona ka zo tourner en rond na to so comprendre nano mona teke mobile moka temsi jipa bengi oboy mumtanga kola bengi okembango so kendeli nini ozana posa mbongo moboy ya jeep ozana fantasy déjà kuti mutuka foye babate ya makambo ebité so comprendre o ba piste clé carré yaka mukina contrôle technique ça contrôle ko ya manka okotia budget na banque okateli moko mikolo mena suka na 17h okay okoya bilela neti mutasisa mukilité okami ba 120 ans kokola ba nyongo osimbisa pe yo mutute na bitambola tambolaka onuni o mboka kala na bité sans comprendre on a bisa original na vie on a ba chaque fois soko za mutamukili ozotala longola soma ko banga batu mona bango tuka baza batu o mukolo pesa respect oya massa oya petit otambola moni massa mo lokola ngindi na $20,000 ozotanga $1,000 beta kara mukileza munene ezoleleza différent nyonso to betela maboko mekote utima oyeba ezate na mona joueur a chebi bo kumisa yeme mona sa mutema so bakena fraude bio na cheki ya loboko so batai na var bakwani le onginda na kwani le yo sakana yo konginda no fo batango na va pour tricher na pesa ba piste toye na manka ba fingi bise menjaka toza na voie normal na te original conseil gratuit soko moni vie bagarre leki oyebi cosité fandanye
soko pesi mamateur bipesa pesa okuta na ba passer ba bongani ba mbiku dikola lokoso ba défécer au message na mona ba prophète mususu na binyo sauté la plupart malamu mabe pese ebele na période to komi nzaleleki makasi ebele ba bongani ba sesi ba église pona ko shina ba batu soko za mutama moto lokola koso ta se vina nge komi wapi osimba tushi na carré ba ko bali so passer John ya mofema oui Olandi manette na chemin njokande mama na lobo awa yo mela lobo oloba profession ya solo to alokuta biyaya na bite sasa jana sekina yo kanga bien ba veste nyo selekana barba to kumisa e mema mbongo te ba couper min to mona baleka makolo to wolola ndoka batambola na mbongo sa oyeba conseil sérieux na vie période to komi cheke yo na lo bano polele kozaka na tala yo kanga bien kozala na confiance ya mutu te me linga batu on a bisi offre merci so ko pesinga oyo kinga na lo bano original même kolo mokili ayaka pasunga mokili enda kela batu me bakimi saka pe en Egypte tanga sokola zaka bébé tango Herode so bomaba na mike baba ni boso mwana na bokima soki basala nzambe ana bazaka lelo banga babani yenda benga mesunga mokili to kokimisa ete Herode kutu soka komi ya mwana akoli mwa ndoka banga baboma Jésus mission nzambe ndesi esila ngaka tinda na nani biso to ba débutant o sakana na pese ba schéma yes bateye bino mabe nzela nzambe ko zapena difficulté bateye bino mabe ke soko zo sambela fo zaka mutu mukila te kozala mutu mukila te po prophétie akolo mukilo matoki tato kembiawa un jour kozaka likolo po simaliwa vieza nde place batu bayibite to kanga maka na place mukili yango moni batu bawelela mukili pona koluka bomengwawa bapengwisa nzela nzambe polanda bango be atana ba TV kopenga na bango comme lokana tongo apengi aripa na 17h lokola senga mukilele ki makasi lobo kuna pe apengi basala nzambe mingi bakomi na moyibi apuku ata moni mutembu mayabo ezate nzale zo tungisa tika tana kanga menadu na dunda kokangami mitambo apuku yebite soko zo comprendre na peso ba schéma OK comment mutu muso za piakera za na famille te maboko ke na nzela mabe ata mana fa normal est-ce que ata sali mabe ba wolola ete mais comment dimi dignité na evanda ba finga ta yeme abomba bana na respect mukeo ya koki na vindenge si esimbi mais yote nzamba bengi akabelo mabandimi ba futela ko ndako ba peso mo akiti mo eska ko lala oyiluki na lo bano polele ene lo keliki mabe to tana lo bano clair ba politicien kuta mukila ko bala basi 30 pour salaire zo tungisa ye mais muso ko sala ngote po atali kande ba pesinga patuna gérer so na koti na betiso batu bayoki ba roboya ngate me falade nga ki ministre aussi et aussi là mokili ba juger bango moko mabe bongo mosala nzambo so mona tende ndenge nini et puis obenga mandenge ni pozo sala mabenza mazo fertile yote kamia sika to bangi mezanga frein beaucoup kufa noki OK yokanga OK no te original OK comme ninga na personne muto prier nga fozala ubenga mona miche maboko na ba no conseil vrai konuna na personne conseil konuneza kande to bomba kambongo te konuneza mawanzambe la plupart batu bazonuna ba kende église te tala majorité na monde ba onuna tala biyoma basala côté muso ba bango misa bifo badaye yemoka zo kama na komi mercredi ndenge nini comment 2022 na koti abeti calcul ko zambongo manka bana ebele me bazoko kana budget soka nga kangisa mbongo pona malade mwana moko danger madame pe mwana za soka beli e bimsuma $10 so ba pesi mwana zo bela température mbongo ndenge zoya azuma demi kisi malade gérer muke elle pela za pia ke refesete ba bombe kana ba mai alobo nati tant pela ko zana comme ba $30 malade so tomboki ah papa to kana pédiatrie $20 hein obunga te nzamba lingi yo azotinda mwana dame po bantikore bundisa malaria mwana sima na kati hôpital fièvre 40 masisi ekolo omboka yeba schéma tala useki na peso ba piste clé na oteya yo original Congo original vie po yeba gato sambelité ozakana nzambe na yina muto ayina bato lokolo za nzambe te ozaf lokuta biso to fato sambla toti na satan boni boyeko difficulté nyo c'est un satan atin nzambe kotika na za mobola makabelinga kima mo releki mutache budget na banki nana te ya bino mabe botemi fo seko bongeza pana ba patron de babola bana basita comment mutu lokola nga na kosa ka mwasi akola mabe kutu matama yaka nango na ndako na bango na libala différent yo libala ki ekiti mais mwasi alala kana souci nanga me na leka lokuta
so pe na kose na tongo te mala la bena pokwa kana mbeta kitikwa la bana ba ye paso so ponja ki ya kimia na bidinda o yo matsa bana na ba teveli kwa kantilo kwa Moïse mali mbule bandi bozo kimanda boke tango na musiki ko kwa to ko sala soke kwa elongo ya bino soke la mosini mbule bokomi ya bio o mboka tala guerrier bana pe bozo to satata na keke achi ebike to dinda me papa nga ye yo boyanga totala yo tala non pese ba piste claire tala na sekina bate ya bino original weza toli apete base de 2022 na wala musa ndenge fieza ko ya biya ya te ko za na souci le côté za na souci ya yo moko komisa oti na rond point ko forcer na ndengo lexa makasi le kinzo toté même camion mundela sa on a limite machine so que forcer ko ta le kokite ko ziksa di disque olingo ziksa disque motema okokufa wa yo tambola malembe we simbe te mafu na senganga bachanga kocha yangani na bano polele yo moni sana mwasi ne mobali moko ko comprendre yo kebo sana mwasi alekio na makanisa minene o simba kisi pona itoko kimandako on a songela basi ya français ba commandera mi balo on dirait classe oui au PC 5000 kende wenje talaka mwasi atanga ta utamboka so PC 5000 bike no papa sans difficulté akondo futa ta 500 ticket pe ko kata mbongo ekolo malembe tu libongo moteur afinza mapesa makolo tala mwasi a solo mwasi ko lati 4 bags ate ko itika na réserve kwa chambre yo na sekino zo kompana zo pesa ba piste merci beaucoup yo mwasi mobala pesa 6000 boleka français avant qu'il ne vienne pas benga baninga ndo kwande lokola kota ile panga ngona bango regardez moi ça botela mbongo papa pesi fait mon rosa nini nyoso ka papa ça asambwa akolamba akosomba jamais ndunda ata kolamba ndu rota ta mafuta mbila to senga baninga yelanga will lokola lingi français fo nyoso zakana komba franc ya français basi mabe basi français makambe belé aninga olambe kolote isomba makemba bakatango frite alingi eloko to kolinga lo ba fo komba français à la presse sonner malamu basi français na yebi bango na touricité basi français makambo belé na yebi bino bo Pierre bana komba batumba ba Jean ba Robert te kaka ba Romaric Rodriguez Hubert ba komoka na mkoko ko pesa yo moni bana ngo ba so kumela te ozo pesa mwana o koko na ko benga ete o rabedo ka kamana ya kufa kina tongo mwana sisi ko la kwa ikao ba kema kila sila dae bo pe bana ba kombo pete léger yo so mona polo akufi avant o so mona jaro ba kufi avant o ka toma kufa oza o taka ba Jean po akufa foko mukolo na hotel original na ba kombo pe bana lelo o lo ta kombo pota ki film na TV acteur wa sepeli singa na pesi kama mwana nga Rodriguez yo tala oseki na webi sawa makambo tala quelle prédication na webi sawa original zonga na source cheke yo o 2022 yo kanti ba furimiti bazake bele ba pesa na ba kombo te ba pesa na ba kombo ba yebani ke o mari o tumba o Pierre o héritier o papa o mama na peso conseil na vie za lokwane na oloba nao ngana za kana faute te faute na nga nzamba sunga na bana polele BRR na sala avola la faut revoir yo mo kwa camion na tonga febi ma faute la mazute koki ube sans koki te ko pesa ka yo mo faute te tant que oza eza bagara vie makamso so kan ko yonde ba freiner ndo kande nzamba o permettre to so aller rwana poso ko zui tanto na famille za mtu moko abomisa yo oyebite moyamba ko pesa ke respect alinga kitsa ko kana piaka bango so bamona ke tan zo bapenda za o mato landele ezati akoli mingi mazangi mbo to longole misu balongoli misu le changement de fréquence nzamba sa asali ele zo bo mayo ka ko compara ka fi baninga bangindi afa bongo ngai okokene nzela mai okufa kwa libanga na peso conseil cheke otalaka koma ba finga ngana zanga tine mena zo koma lelo avenir eza kolenga raté conseil na pesi yo banga match na suka ko banga bie bandela premier mitate bache bango bijou rango peso bache bia longoli fareza popoli akanti match ko suka bongo na deuxième mi-temps ba poli 4-1 tanga longoki fares na jaune sonité ke bana vie na peso ba conseil sérieux
soko yoki nga nzamba pambola kozalaka jite na eloko te ezalaka ke nga naza mpo batianga kokóma na nga lobi ezalaka nga te mpo batambola bia koleka yo balala babatama na baavion na badokter ebele bakenda malade ya moke hôpital akufa yo kutu omelaka kisa kosenga malade ya libumu omeli kisa motu ebale na kati obiki nzambe azomonaka o soka botika azala kaka o pena mutu te nde oza wana dokoma kwa wayawaya mo nzambe ta oyo banshi botike ka azala bakoko babikisinga bakoko na yo beta calcule baboro odamaka tala kitatala oza complet expliquer bato babimbi odamaka meme nyama mundela koboya yango nga azaka na damasi moko puku aleka ngo sana finika puku penda atali biloko atali nga ningisi mutu puku abina ana ndako ya mobola puku azo bapendake na o mobola puku ata na benga na tala nga na mawa kaka puku atabi mutu oyo na kima bakabelanga ebembe na ye na kunda puku azobanga kozala na ndako osemona oso bapuku otya kisi te bango moko baki toboya kufela biso ya tokokunda ye nde puku bakobanga oza charge ya mutu tala mboko naseki na omoni mboko oyo yaya ndima kolanda biso batutu baoleka bana mikumba ekuta na bango soko ozolivre badokima na yo kokufa fan ya omoni nga nasepelaka na mutu azaka bilela lela te naningaka mutu aza na pasi ezopesa baide akreye nini ndenge aninga bato marke wana soka mutu abandi omoni nga kima ye akobomisa yo na biso verité nga atambaka na bacompétent te match ya demi-finale ata babuki yokolela nani boye mpo bokanisi équipe 6 match après match nde oyoki choc oza na terrain toke ebele bayebi tina vite naloba no polele to na bagara vi fo yeba ebele na bible bachange mapamboli mazalaki na danger soki abeteli soki danger eza nde simba te atiki danger na ndako batuni na babande abi très bien atie confiance na nani na nzambe ntango mpe aki oyo na esimbi kaka ndenge okoloba ndenge okoyela yo bilelalela okozanga na vi fo toke ti oyaki bayebi yo olengani komo eza na terrain match esili tozosenga defete avasa babuka yo change nga bachange yo wapi nga na mona na match joueur aza numéro 7 soki esimbi take na 11 ebike kote na kozala bia mpona tia bima na malamu yo ya wapi bando sisa classe ofukanga maboko babengo métier mosusu na kosala te na yelango te bato babongi na via métier batangela yango nde basaleli saka na yo fo yeba mboka mwasi akanaka bala mobala poto me badeception eleki azwani bato ya mboka bakoma akenda mobali mambutuka likwa baliniere owolola me azwa kimia soki mvula ebandi kolala lesi pembe na tola papa omoni aboyi na aza gauche droite balanisi bana 6 aza pa à l'aise napesa conseil vi oyo bobali bambala jeep me boza mal à l'aise olekaka tokobangaki oza na mbongo me mobali mpo akutana yo 6 mois on dirait saison de pluie na saison sèche me mutakangela lopango soki bimi na baye kokomanda obunga te moto anyokomaka bato baka mal à l'aise atomi na camion bagangaka makasi mpo aza insatisfait naloba no polele soki ondiminga no te original soki oza jite okokufa van batei nde bapesi bino faux prédication bakabeli mbongo lokuma mokili tout le monde ndimi soki ozangi mbongo mal à l'aise na église faux pasteur bakopiye bino mbongo ere bino bakobake pasteur nde toobonga te akomokosa bino botala mokili te botala lola mais yo otali mokili biso totala lola wana eza babien passagère ekoleka mais mpo na ye bopesa ye après soki angindi atelemi liboso na bino ndo beta bino masolo lokwa azotyola ngai na age fenseka nazali lokwa yo te nesi nakomaki na mbongo biso tosali yo ozala owololi biso mateya lelo naoloba no pole eloko ndimanga te soko pierre badima mwa kobatama ya bien akokabeli mobala mbongo akosi prophétie nzambe alakisi nga libala canada eza ya yo nzo kopesaki badima asepesi oke kuna okobakisa ya mingi okokende mpe boye epai esimbi oke ya canada okoma kuna boyeni mobali rando koma libala nzambe atindi ebimisi bitumba okolobani agenaki mabe bateya lelo bikende akenda pourkui mobala mapapa bopesaki mwasi ya prophétie ya malamu te naoloba no polele osomona kende église na lipapa okozwa prophétie aleka na chaudière yo oza na mikumba susu olingi okotaka na église lipapa ekatani yo penda oza na lien yo totalaki ofeme oza musika fo bapikola yo loka na libulu babenda bakobenda pamba te na escalier tala naoyebi so polele biyokayoka okodevie makambo nzambe atiela yo tika na nzambe na motema première église eza yo tokutana kaka tokutana ata omwana église esthétique bato batondi 1000
soki bayeka mpo bakumisa passer na koyembela yemba wana bafantaisiste vrai église eza ntango ozoya déjà proclamé kende keyoka nzambe nde église ndimanga yomoni kolo moka baki eza na mandalala te wapi te place oza église asolo eza yo moko tokutana na moto aza grâce à côté ya poto sangana toyoka message fortifié mais soki okenda kondima na yo te pasi ya pamba ndimelanga batei bino mabe bokomisi nzambe lokola Paris foot na winner soki obeti na ntango esimi te na poko eza te comment muta oke yaka na église na nga ti contact tuna bato ebele batémoigné ebele nzambe bamemaki na concurrence te nzambe asalaka ndenge alingi comment muta mbongo ozoforce lero opesa mbongo nde obomisaki ye so nde ozwa na nzambe na osukisa awa zala lokola mwana soki asengi papa mbongo zela akolobela su papa te akomaka papa soki afandi kuna moke aleki mpo tata sani amona ye so mekoloba papa bano mwana era njaka pesa era te mpo tungisi emi kende na opesa su te komisi lobi le kaka amoni tia komona yaka osenga inga ma soko so sengi nzambe na église kende aka okumisaka ye merci mpo na za merci malgré difficulté na za mpo ayebi bokomisa église lokwa place moko matanga eza na morgue bino bolelaka chaque jour tuna mutaka na église kaka kolela nake mayanga na kosonga ta miso efimbi lokwa bipoti to prier wa mama muzazo beta makofi na mire lokwa boxer ngana koka su te ça fait 4 yo ja nibosaka na ye obombisaki ye budget ozosenga nyonga pimeli yo mwasi ya mapa na yo nini basengaka tata mbongo bongo te nayebi so vérité meme mwasi kuta aza na priorité kozwa mbongo mobali makosenga na mfukasio te bateya bino vérité bateya bino mabe naoloba no polele babungisi bino botosi liboso ya kolo mokili faut sala attention toza kutu na bakonzi ya mokili awa baleka dictature okotanga ata kombona te na miso ya bato bongo nzambo aleki badictateur na badictateur likozo ozosambele fo ozaka na vuvula ibongo na pase senga za tata na yo senga nyonso na nko eteli mabe yomoni bapaster babota likolo mokili autorité okende église bapaster babenela nzambe ya boko bina comme si aza supérieur baninga bamisu babinelaka nzambe yeka maboko kaka boye paster aomona soki abina ebele soni mais moto akopesa mapamboli oyo baninga nyonso bazobinela bafaux paster ya miyibi naoloba no polele pourquoi batakala ta aza mosala ya nzambe so babinela nzambe bazobina zobaluka tande batémoigna David mpo ayebi ke tu eza na ye wana sepelaka na paster na biso soki azobina nzambe okondima teka te yaka général soni soki azobinoka ntokoka neti ondieka mondimi mais bapaster misusu te wana fandi manette lokwa nyopi ta veste lokwa cravate lokwa veste lokwa serviette avimbisi libumu likolo soki kolia nini biliali ya bandimba azopesaka mbongo apa fingaka bango wana fandi azokomparaka kofandi lokwa baprésident aluki baga monene atia toyebi te soki ya magie soki ya solo naoloba na bino polele obunga bateyi wana te balingi influence moto aye koteya me atie teinture na mutu akati basuki ondire musicien obunga te paster ya loge naoloba no polele era zotalaka bandimi nde azoluka mwasi ya malonga mpo kobimane na butu balingi bainfluence kobangisa bato na atei te pesanga prochete babwaki ela pangusi nanu atie pembeni odie edingwe lokoloka boye amoni oleki na mwa veste na ozwaki ya pasi nzambe asali abandi kosa comparaison nde aleki moke moke atomboli sasa pa tomona tala yange eza weston bapaster batondi na arte ya original baeglise oyo bozolanda naoyebi bango te naoloma na bino clair soki opengi mpo na bateya lelo etali yo nazoki avertir yo keba babebi eba ebele naoloba na yo nzala oyo nakoluka mapamboli okolokota nde nye tambola na nye sika ma eza tokotelengana na solo okoyeba nzambe apambola vraiment nzambe apambola. En tout cas, chers internautes, c'était un grand plaisir. Yakoyoka Pasteur John na maté to batoli na ye azo pesa biso. En tout cas, on est béni fortement par cette prédication, ce conseil Oeza. C'est tellement profond que le peuple, tout le monde entier, balanda, bayoka po ezo servir biso vraiment na ko sala une très bonne conduite dans le monde déjà. Makambo mabeze bele Pasteur John maloba suka ezaka na ngaka bino tout fort vraiment tola pete base en mamikolo casse gold ezana croisement Kindu Bokassa numéro 53 na Barumbu ba moto na 3 pine na 2 pine ezanga chaîne Tander
donc moto moko même 4 personnes mama mikolo wa yoki vraiment on est ensemble na chaîne abiso chez biso télévision bo s'abonner massivement na kanti a mo payaté boyebi to zala déjà na simabilité to zali pe na Beni Mustafa Oumela et puis yangande ko Eric Manzaka base Pape Manuel Miyuna na Owayo batika na Columbus sans oublier Marco Loko Mobala Blessing na Irlande Maman Stéphanie na France Mambo Tebele numéro na boyebi piste 243 84 75 18 112 Tolé PT 2022 baso yo kinga challenge. Vraiment merci à toi. Merci beaucoup, pasteur, pour la confiance au Salibiso et à Koyamba, na patron Nabiso. Merci beaucoup, Naba Union Sobalandi Biso. Merci beaucoup, Naba Boyon Nabiso. Merci aussi pour ceux qui vont s'abonner, partager vraiment massivement cette émission. Merci de tout cœur à toi qu'on appelle Christian Zola. Merci beaucoup au président Chic Moukadi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, je vois Eli Elias, je vois aussi les cordons Brad Bumba. Merci beaucoup au réalisateur du jour, Beni Mustafa, derrière la caméra. En tout cas, je vous aime beaucoup. En tout cas, pour moi, ça n'est fini aujourd'hui. Bye bye. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Tout le monde a vu le de son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colubo, tu fais des tennis, tu vas pas moucher non, je te le dis. Non, pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.